munene parce que ozaki vraiment dans l'ombre pe bat baye ba te me banda kala bana pe belé 20 ans to la kala 21 ans déjà voilà de vie commune Ibala Peya, donc le pété dans mon sapi, donc c'est vraiment casse vraiment. Oh, mais c'est d'une salanga, ouais, ça na vie vraiment, c'est pas facile. Et ça peut pas, c'est ça qui est facile de vivre na mutokola, mais c'est d'une talaka, pas du tout. Ma star, et mon star. Donc, à ce moment-là, moi, donc à Bima, vraiment avant d'aller 20 ans à maîtriser. 20 ans à 4, donc voilà, ça vraiment secret nini secret nini ma fifi secret non nini parce que va créer Juna Family. Bon, ils ont déjà liboso na ko na comprendre na gité grandi bino benga ke maître Gims yiko tu na famille a ko le battre un enfant doux, calme, à l'école, ce qui va déranger, il y a un aïe, comme on a à Fidjuna, il y a X gang. Il y a un bêta bateau, il y a un balai qui n'a pas. Ce que tout le monde Dadju Gandhi, maître Gims, à l'Obaraté, ce que tout le monde il y a un Moutorbundela. Quand vous savez que Gandhi, on a maître Gims. A répété na ba camarade naie à l'époque na ba Châtelet pa période on a ouvert na côté Châtelet. Qui après une année 2 ans bazo bisanga que bazo bana mike bazo la kisanga musapi. Oh regardez le papa de maître Gims. On a na bi comment on a ba maître Gims cité ngana bi ka mwana nga dada Gandhi mende ni ba nzoka sala ka succès ba mona kana ba télé déjà. Vous comprenez nga sala nga surprise on a si aiko se présenter ebisinga ke mwana comme star tout ça là ngabi bon Gandhi oyo alobaka te na ndako baba ntoka sala succès na libanda omoni ba artiste ya bima bongo na pesi mukako nazo pesa ba parents conseil ceux qui mwana landi zo mona ba na biso mususa ba joueur de africain vraiment de côté il y a musique à talent il faut bâtir la bana ma bende bano ba comme ba délinquant comme la banini banité ce qui moi na landi ma comme ya football tiki para il faut soutenir moi na to fungoli chaîne à ba maman ya basi o lo bape lo bini pour na Congo à basi pour la chaîne à Congo à basi OK biso basi donc toi la chaîne à biso ba maman faut to fula ngoto lo ba makamba kitoko po tala kaka voilà et ça bien merci mbote na ba nyonso ya basi ya Congo News ezali chaîne na biso ya sika oyo tozo sala na lingala eza chaîne ya ba mama esalami pona basi na kati ya chaîne ya basi ya Congo News tozo lobela basi oyo ya Congo batombola kalokumu ya Congo parce que na kati ya Congo tozana ba mama ebele batombola drapeau ya Congo na ndenga malamu batombola ba sepelisa na ba compétence na bango na ba action basalaka ba sepelisa Congo yango wana tosali chaîne oyo pona ko lobelela ba mama ya Congo ba femme congolaise pona ko redorer image ya femme congolaise pona ko tombola lokumu ya femme congolaise pona baye bingaite kombo nanga Betty Milka Kiemba na vandaka na Suisse na kati ya Genève naza maman oyo abundelaka droit des femmes naza une militante pour les droits des femmes naza pe motivatrice pona makambo etali lokumu ba mama naza présidente ya femme à intégration na kati ya Suisse yango na sali émission oyo pona ko sepelisa ko tombola lokumu mama yango na ko senga vraiment bo s'abonner mingi bo partager vidéo bo liker ba vidéo na biso tozozela ba conseil na bino tozozela pe ba encouragement na bino esengo makasi pe na ngina tonda pe botondi na ba mama nyonso oyo ba soutenaka basi ya Congo News na basi ya Congo News oyo ba mama oyo ba soutenaka biso nazo kanisa nanu na mama Lolotte Molisho
Mama Lolotte Molisho banda na France kuna na Paris atikaka basi ya Congo News te asungaka biso na makambo ebele topesi pe mbote pe lokumu na mama Denise Betu mama Colonel Tshisekedi mama oyo asimba pe mingi masolo ya basi ya Congo News tozo pesa pe merci na première dame de Lausanne merci ko oya Go Belisha na kati ya Lausanne mama ya Ridge Andy un enfant pas comme les autres. Azaya o ase souciaka mingi na lokumu ya basi ya Congo News o alandela kape biso kosunga biso na mateya pe na toli. En tout cas lokumu mingi pona ye biso to yaki kosa musala pona papa Janana ayaki kosa musala na kati ya Nmas. Asilisi musala lelo samedi lisusu tozongi awa na kati ya Mairok omoni bango wana musala esili bakomi ko se préparer po bazonga yango na topesi bino merci bino nyonso oyo bozaki connecté na basi ya Congo News bokolanda bolandi bokoyoka mituna ototuni na papa pe na mama na papa Juna pe na mama Fifi pona ko solola na bango na séjour na bango awa na kati ya Anemas merci mingi na bao nyonso bako partager émission merci na ba sponsor nyonso ya basi ya Congo News na Gisèle Masitu ntima nene mambo nene nazo pesa merci na donner chiyo yo mama forme merci na ba miziki nyonso ya Suisse nazo kanisa ba femme branchée ba mbote belé mes condoléances na Bijou la perle pour na perte ya mama na biso Meje en tout cas toza de cœur na yo Nzambe asunga libota mobimba merci mingi pe na ba femme tendance na ba femme soudée merci na ba mama bomoko ba bonane na ba mama nyonso en tout cas merci mingi toza pe na ndeko na biso Roger Juna yewana donc ba cadeau ebele yewana pesi bino mbote pa pesi bino au revoir na ba mama nyonso a Suisse moi liloba soko lingio loba olingio loba voilà allo baate donc voilà merci mingi na bainyo so balanda ki biso bo partager l'émission bolobela en tout cas vraiment ta maman Fifi yona asisi musala akomi kokende en tout cas apesi bino au revoir na mbala sima boko kuta na pe susu na ye lipamboli ya Congo ye wana akei vraiment en tout cas merci à bientôt merci beaucoup restez connectés on est dans les bons restez connectés on est ensemble merci mingi na ba mama nyonso on atangi kombote toza na kati ya Nemas en tout cas merci pe le kumu na mama Mado o ya Nemas o asimba pe masolo na kati ya Nemas o alesaka biso o asungaka en tout cas yango wana to sengi merci mingi tozo tinda pe merci mingi na Rachel boutique Rachel na kati ya Nemas Kiki boutique en tout cas bokende pe ko mona ye tala mokonzi oya maman présidente merci beaucoup merci beaucoup mokonzi fidèle kinata donc yewana yaya oya biso oya sunga pe biso mingi na kati ya mboka oyo à bientôt bon rester connecté bon s'abonner surtout ba maman batala kaka ba s'abonner kate bon s'abonner pe au sabso trop plaisir à bientôt merci beaucoup oui maman ma Fifi Juna mbote mingi to yambio vraiment ne sengoli sous lelo samedi boni oui ça va bien Mika séjour réseau le cas bien entre Suisse na Annemasse kitoko makasi vraiment to sepeli na séjour tozi surprise to monique yo posi collection na Mairok Fifi Juna Fifi ou Fifi Juna Fifi Juna ouais. Donc collection à maman Fifi et bimi pe na Mairok en tout cas na habité aux impressions les anini pour la collection à Mairok aussi caché ya collection pe ya yo maman Fifi na moni ba masque ouais na ba masque vraiment complet quoi t-shirt jogging nyonso chez Mairok vraiment attitude le wa kitoko na les mas awa ngana mbai na nga chérie na nga message na donc to sepeli na ba t-shirt kitoko vraiment boya ko somba bo sepela bo za dessus na biloko ezali vraiment nangai na surtout na maman est-ce que maman fiwe ba ke ozana ngolu makasi na eba koza mwasi ya Juna Janana
ngolu wana na ebite est-ce que oyebaka penza ke nzamba pambola o nzamba pesa asala grâce wana asala grâce est-ce que ba mama bako bénéficier pe na grâce wana parce que biso nous sto djembela tanga banda lobi na djembela na grâce wana parce que na ebike ozana onction à grâce donc ya wana nazo senga ba mama ba reconnaître que tant nzamba tomboli muninga ezali pamboli pe pona biso alors ya wana nangaki lelo na profiter pona ebiso grâce wana yo zwa pona Congo koza moi c'est papa Juna eza vraiment grâce monene félicitations pour na mona ande ko simba pe libala nao témoignage monene parce que ozaki vraiment dans l'ombre pe bat baye ba te me banda kala bana pe belé 20 ans to la 21 ans déjà voilà de vie commune libala peya donc le pété na mosapi donc essayer makasi vraiment oh mais c'est du na salanga ouais sala na vie na nga vraiment c'est pas facile et ça peut pas c'est ça qui facile de vivre na motokola mais c'est du na talaka papa Juna mama ya star et mon star donc à ce moment-là moi boy donc abima boy vraiment avant d'aller peu 20 ans à maîtriser 20 ans à 4 donc voilà ça vraiment mambanzambe on mambanzambe secret nini maman secret nini ma fifi secret non nini parce que moni europambola pe maman mo quelque part ou a négligeaka ou a distraite ou peut-être a comprendre pe ngolu na été ou peut-être à l'étape étape mo boya kraka avant bois qui ça mais yo au vanda na ngwende na ope comme lobi kezaki facilité il y a justement n'a profité et ça facilité parce que le bon on peut pas tant musupe batu musupe baluka rango tant musupe ba ngaba salo boyo yo longwa bo bango bakota to yebite babitumbe ya rebele na libala to nini okopesa na ba mama na basi ya Congo secret nini oyo eza pona yo secret ya libala pona oya yo pona yo témoignage na yo témoignage na ngai na mobile na nga eza vraiment na bolingo makasi nanu kaka eza na secret moko te ya makasi so ndeni eza ka message na lingangai ngai to kutana to lingai to boti bana soki ezaki chance na ngai na za na mobile neti ezaki yanga libala mo se za yanga donc za yanga on la prévané donc na ba témoignage belé yanga na aimer to soit temps un jour to va ndi wa dans l'émission donc pesi ba mama rendez-vous l'émission na basi ya Congo pour nazo sengo quand même depuis une année to ça l'émission na mo motema no fungwami ondimi na mo ndibo moni iboso la vraiment sala de lolo mo 2 minutes on a lobby moi chema on ba plus ba mama ba tunyo surtout ba yo kanga. Donc après donc, témoigner vraiment sur ma vie avec Monsieur Juna en fait na Olobanios parce que la histoire moi qui toko bo c'est là débat ba mo na ngande ba jijela nga c'est même pas ça na mon appel respect makasi na papa Juna ile oponga na prochain bino moi mukepe na vivant na bino moi soirée moko to bima ensemble na mona respect makasi na papa Juna na bolingo mobile na ngai papa ba na nga toujours il faut respecter mobile na yo à honorer yo ala tiro ba pembe même avant la sanga ba pembe to ça déjà 20 ans avec la sanga ba pembe là na 2019 après avoir tout vendre na 19 ans de vie commune avec 4 enfants et ça qui n'a patience na ngai na makambo na ngai nyonso donc yango futanga na la talo pété wana omoni na pesa conseil na ba mususu na maman mususu na basi mususu patience pe futaka vraiment ngai bazando ba mwana wana we mwana wana okende mwana mokie vi wana mukolo aki ma vi wana ki ma a chérie na nga jeune na o tikete to na tikake na raté pamboli ya lopete na mosapi roba tembela ta marka une fois na so lata ngote vraiment ba maman babala longonya ba lata lopete na roba pembe respect. Merci ngape na lobino respect maman ngape na lobino longonia en tout cas ba maman ba lobiso moninga bali sepela ba biso témoignage eza malamu foko loba parce que soki témoignage eza ma biso ba congolais au monde internet et indi donc ba to quoi ma maman fifi ba pe ba modèle OK as banda zana papa Juna 20 ans bana mine talaka top modèle botala kaka
Top modèle. Ta poango na bana 4 mais osaka top modèle. Voilà. Voilà. Donc ils ont vraiment voilà. En tout cas, ils ont vraiment grâce à Solo hein parce qu'il na linga vraiment na lobelo ko ana. Ils ont vraiment grâce, ils ont vraiment na grâce. Ya omuninga na okangamati. Pona zo ngolu parce que na ebi grâce ni on a sora chenga pe moi. Pour lobby sponsor ya basi ya Congo andimi koloba na basi ya Congo na pambwa miti. Donc pona yé ozomona donc ngape na yé na salipe to monié à pamboli chaîne à soutenir chaîne donc tout c'est pelaka parce que les pamboli na ezapé ya biso ba maman Congo yango wana boso vie djuna kena ba camerounaise ngai ke côté mususu mo nteke tika na Congo donc eza esengo makasi merci nzamba pambolo to zelaka rendez-vous na chaîne to ça reportage à makasi na kati ya Paris to ça la bino ndia a promettre bino yemoko hein. Donc tout ça l'émission a bien Rolanda Robeta di solo surtout Toli pour na ba jeune fille pour na bana na biso OP to ko sunga popé babate la mabala na ba maman mususu OP bazakata mususu moi attention mati au craquer témoignage ne ko sunga donc rendez-vous à suivre. Merci. Ouais. Queen Pilove sponsor à makasi. Vieux Juna Jana Lazo Tuna, mais Queen Pilove, on te pose la rétro dans l'élégance. L'essentiel, la Zaraganani. Ah, Queen Pilove. Queen Pilove. Fifi est présente. Il va porter élégance bien passée. Fifi présente. Fais ça Queen Pilove dans votre. Queen Pilove. Bonjour. Ah, bonne année. Queen Pilove. Ah oui. On est. Bon, on a aucun élégance. Aza déjà. Toujours connecté. Na élégance des fois. Queen Pilove, yo qui mbote na yo. Bonne année na yo. Vie. Mbote. To yambi yo vraiment nesengo banda lobi yo yaki Suisse. Bon voyage. Oui, voyage passé bien, très bien. Malgré le confinement, il fallait que Toya, comme la Suisse, on a résoudre comme solo bien. Voilà. Moussal et l'équipe bien? Bien. Non, en tout cas, il passait bien de signer ma contrat mené. Ok. Et puis, ok. Viens, en tout cas, personnellement, on a un compliment moko parce que il faut honorer tout en bazar vivant. Na habité sur yé baraké, te belé sepelano makasi. Parce que vous avez moko batbabio solo là très bien. Nga mon pe na ko confirmer témoignage des belé. Est-ce que bango que ba congolais au tika image à makasi tout à l'heure je pense que même il y a Fidèle qui n'a ta loba kango. Ozana na habité secret nos amis. Oh là là. Motema malam. Bon, moni c'est pas à donner à tout le monde hein. Donc la colina va azotala ba debi na ngai na ba collègue na ngai ti na bo ba kenda ba tiki biso ti lelo na domaine na biso ya musique vraiment ba musicien so ba collègue na ngai so ezala leki mukolo nini ba ko témoigner sala effort moko na ndinga motema na azala problème na mana collègue te na et puis le caractère de la moko na ebindeni na kosolola na ye donc politique na nga yangona force na nga yangona. Ok. Deuxième question, merci pour la question. Na ebité nga naza basi ya Congo News nga na message nous compte ça tous en début de l'année pour la maman Suisse, ma maman à Paris, ma maman à Congo Mobimba, même na RDC, Barolanda Tribune, Barolanda Bassi à Congo News. Na évité ça un message mon côté, un moment très difficile, il y a confinement, ba pression za makasi, ba te belé va perdre ba tout proche, tous vraiment pour vivre en angoisse, il y a makambe belé, questionnement est belé, to biso nous tous d'inquiétude dans le monde entier. Bisika nyonso ba Congolais bazali na poto na Afrique na Amérique na éviter pour na ba maman message nyoko ko pesa na basi parce que maman za oya batela rapenda ku ba maman lelo ba koma pe ma bolongo na se pour na libota na moment au difficile vie juna message no pour na ba maman congolaise. Oui maman Mika olobinyo so déjà
surtout la période toujours passé oyo année passée oti koleka ti tokoti oyo to présenter ba merci na ye me nkolo ndenge asungi biso tokoti mbula ya sika nzambe akumama loka liboso question na yo eza nango oso répondre nga déjà bandenge ba mama oyo baza pembeni na biso ba mama oyo basi na biso ba mama na biso na kopesa conseil kaka kopika koyika mpiko nde tolobaka na lingala koyika mpiko toyebi ke moma eza mobulu tokoti na kati ya période ya bien te donc attention eza mobulu ya mususu il faut comprendre pour toujours les période ya bien te il faut mama bino boza ba mama bozaka mutema munene biso ba père le mususu makambo elekaka biso tango koma na ndako ale mama soka za penza douce vraiment eza mobulu ba mama il faut se calmer toujours bozala toujours mutema munene ya ba mama ba père toujours les période ya bien te monde bouger boyebi kaka makambo na biso ya ndenge toza toujours masqué okubima boye musala eza lisusu bien te toza lisusu bien te alors il faut conseil ya bien kaka mama il faut koyika mpiko papa ta sa tombokaki ndenge nini yo comprendre ye pauvrement mokili ekomi na ndenge ya mobulu mpona maladi oyo tozosenga na ye me nkolo soki ekosila jour nini mais obosana te tozala toujours confiné masque na biso toujours tozala toujours protégé mingi batiki biso nakanisi boyebi année passée ti toza toujours mayele na ba condition oyo bapesi biso mpona maladi wana il faut mpena tokosenga na bayeba biso to respecter mitindo oyo bapesi biso mpona se protéger mpona maladi wana corona we bamama vraiment mama beti asa alobi nyonso alobi nyonso bamama bino bato bosungaka biso bamama na biso boyebi boza mitema minene bocomprendre biso bapere atomoni pere mpenza moto ebeti nini comprendre ye mpo toza na periode ya bien te wana ezali bongo juna jana na RTL oyo atiaki petit ona litoi age na ye te ouais, les papas des stars ezangai na conseiller bamama vraiment bamama bino boza bamama na biso wana liloba ya suka yango wana. Merci bien en tout cas. Félicitations pour l'exemple na yo ya éducation pe saba na yo lingomba na lisanga eza vraiment impactant pour na Congo ba papa mingi ba resisa ngote. En tout cas aux modèle. Est-ce que vous avez un coach? Oh là là. On a un coach, il y a des belé, il y a des musiciens, puis il y a des papa peut-être mingi parce que dans Santa Sagesse mon maka c'est pas na yo. Na évité son ko faire bénéficier on peut na bateau un jour. Si na conseillera toujours. Na zwaka ba na zo conseiller ba parents et belé ba benga toujours. Na conseillera ba ngondengo zo lo ba wana. Yoko to lobi na moi na sima na moi retard ça fait des années ba tuna ngai na kochaka moko na moko ozo comprendre bana biso surtout biso ba toboti bana awa na mboka mopaya bana biso mususu bazo dévier banini ozo comprendre alors ceux qui parents za makasité pona bana eza mobulu ouais ngana zwaki moi chance musique eza don na biso grand-père nanga na grand-mère nanga bazaki ba musicien papa nanga ki musicien te na ba époque wana bazaki na ba village na ba village nde ba balanaka ba yembaka ba tout ça là et ko zwangai loko leza na makila ba boti papa nangai ay ko benga bango ba juna family ba yaya ba po gim sa za 4e fils hein da jo za 8e fils bayana bango bazali bango tout bayembaka à l'époque Gimsa qui n'est jeune Aolanda bayana ye Sati asimilake basak ba rep ye
comme tourne et c'est quoi ko bima allez va créer Juna Family. Bon ils a déjà ma liboso na ko na comprendre guité grandi bino benga ke maître Gims. Il écoute na famille a ko le battre. Un enfant doux, calme, à l'école, ce qui va déranger, il y a un aïe, comme on a à Fidjuna, il y a X gang. Il y a un bêta bateau, il y a un lingak qui naïe. Ce que tout le monde Dadju Gandhi, maître Gims, à l'obagaté, ce que tout le monde il y a un moteur bondelaï. Quand vous savez que Gandhi, on a maître Gims. A répété na ba camarade na à l'époque na ba Châtelet pa période on a ouvert na côté Châtelet. Qui après une année 2 ans bazo bisanga que bazo bana mike bazo la kisanga musapi. Oh regardez le papa de maître Gims. On a na bi comment on a ba maître Gims cité ngana bi ka mwana nga dada grandi mende ni ba nzoka sala ka succès ba mona kana ba télé déjà. Vous comprenez nga sala nga surprise wana. Si aiko se présenter ebisinga ke mwana koma star tout ça là ngabi bon Gandhi oyo alobaka te na ndako baba ntoka sala succès na libanda omoni ba artiste ya bima bongo na pesi mukako nazo pesa ba parents conseil soki mwana landi zo mona bana biso mususu ba joueur de africain de côté il y a musique à talent wana il faut bâtir la bana mabende bano ba comme ba délinquant comme la banini banité ce qui moi na landi makamone ya football tiki parents il faut soutenir moi na ma côté musique il faut soutenir ba parents il faut conseiller bien ngona ko pesa izala te oh non moi na nga oyemba te moi na beta balle te non tiki la moi na temps bana ba komi ko évoluer ndenge wana tala lelo bana na biso ba footballeur lukumo ya mboka bana na biso côté ya musique lukumo ya mboka donc pour l'instant penza biso ba congolais ba RDC vraiment awa na Europe toza makasi toza pe makasi ouais ya mwana na zo pesa ba conseil pour na ba parents soki mwana la ndi nzela oya ye otaleli soki za ya mabe au lité pour na yango atika bana na biso baza na venir ya bien il faut ko protéger alingi nini akosala nini on a conseil na linga qui na pesa pour na ba parents et tant que parents juna janana les parents les papas de les stars, les patriarches de Juna Family. Ouais. Autant dit comme moment intrigant, ma casse, question dans la souka pour na kolinga te na zo temps mingi. Il dernier là on peut ça comme Gandhi. Ouais. Na comprenate. Donc comme on a tango naza toza na zo tanga à l'époque. Comme on a papa wana. Oui. Il dira Gandhi. Voilà. Inspirant ngai histoire nae et paté ngai na bi bon ba période wana na ko bota Gandhi na ko bota mwana na pese tout de suite comme wana c'est Gandhi ndini Gandhi non na pese comme quoi il y a bon pour na j'adorais le monsieur na bi histoire nae makamona ye soko tangi oyibi histoire ya il dira Gandhi Andiwana yangona pesa qui allez yangona et reporter beaucoup de comment ko témoigner en et langa bongo Gandhi Juna Gai nangana na zongisela eloko na kanisa ki parce que na landa ki film ya Gims na Netflix et si kamoko akomi na même ligne maman mo amukolo aye et puis na kati ya film azolo baki akoma soka akomi na Afrique akomi le quoi chef assez on dirait ami akoma chef de le quoi abokonzi
batu faut bala faut sali ça faut batu bala donc c'est à dire comment bokonzimo boyembamo idée linga ke lien ya kombo ya Gandhi eza le konzaka ye c'est ça au konzaka ye bokonzi sans que peut-être oyeba mais au monique ya kamwisi yo muto alo barate yenda bimi donc je me suis dit peut-être tu peux ça ba combo mais tu as impact na ngote c'est ça donc koti saka et loko salaka kombo na ezaka révélation mon no transférer pouvoir moko il y a célébrité il y a beaucoup alors personne n'a habité le monde ngazwa ngo mais ngata na yoka ki na film makanisi ela nga bongo ya on a baki de longa mon fona poser aux questions on a yeba et non parce que quand même c'est le moment il y a classe histoire a grandi tout temps on a classe pour monter inspiration puis comme on a c'est que impacté non en tout cas le monsieur le grand monsieur on a aspirant ngai makas à l'époque et puis c'est que ça y peut période na ikobota moi na pese comme ya Gandhi alors Gandhi on a comme on a ndenge bozolo ba on a apporté beaucoup de voilà. Ok. Je comprends. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Ma réponse nayo. Oui. Zamba pambola oumela. Amen, amen. Merci. Oh là là, merci. Merci. Ngala ndenge balobaka, ngala ko changer te, na bona kola bongo. Naza ngana za bongo na baninga nga nyoso ndenge to kolaka. Bapesa bayibisa ngaka bongo en tout cas yo juna bapesa ngaka ba gloire wana ngana ko changer pété ondeni juna ndeni bana tu ba grand star ndeni o changer de ozaka ka boye na ba master na bangabi oui ngana kolina bande ko ba master ba camarade ba sœur ezate pona bana ba comme na niveau wana na changer ona buna ngate même bana ba kamwa elobita on a lobi que tuna ki bango otile bango message il y a un bon maman il se souvient de nous mais oui mais lui c'est un vrai papa congolais qui a gardé son cœur pur il n'a pas changé malgré l'argent ou les bénédictions il est resté le même le même il aime vraiment avec son amour il sait que vous existez il se souvient de vous bien sûr. En tout cas, on passe encore. Merci. Viens dans un FM service traiteur. FM service traiteur. Flore Mundeba. Mundeba. Flore Mundeba. Flore. Flore Mundeba. Mundeba. Flore Mundeba. Maman wa simbi makusa mikolo na Genève. Wow. Alobito peso mbote na ebite so kolo banini azale ki na biso moko asunga makasi na ba manifestation et ça na Suisse. L'événement où ils ont un mariage, on a la journée de la femme, to commanda bilo quand il y a pas naie, bah asala ma boké au talate. Na ebi kututé pourquoi on met qui boké na été, bah bombelé li boké bah l'action ka bah samoussa parce qu'il y a ça grave dans ma boké. Alors oui, maman Flore. Voilà. On débat. Na yoki ngana linga ko lia soki penza mortalité ale ba maman balamba penza tie mungu ekangi ngana lela ba mabe po ngana lingi ko lia ngana lia ka ba magdote na lia ka penza loboko ya ba maman na biso na yoki vraiment soki na kozwa temps lobi dimanche ou bien le soir soki na 8 temps il faut na leka maboke faut kita na lia tali boke na maboke to ebioke Flore Mundeba côté maboke au lac Calais donc vieux andini odi ke vieux na Genève donc boke ça la malonga quoi. OK merci. Merci beaucoup. En 2021, on a à tout à l'heure. C'est bon, donc il faut que ça a pris, ils étaient au 5000, parce que là il y a 5000, là il y a 10 euros qui ont la propriété de la BBC a Chirika, ça y est, donc, vraiment.
Obama de Genève Bachar Mwanza Rolanda biso vient biso Juna lelo azana kati ya mabele donc vraiment papa Bastar papa ya Gims Nadaju donc des passages en Suisse-Irlande et à Nemas donc il y a mon amato juillet ma lelo pour na bombona donc est-ce que bonne nouvelle kaka rendez-vous rendez-vous na mars famille featuring Vieux mars 2021. Ok. Dans quelques mois. Ok. Bandit déjà. Studio na mine déjà studio. Bandit déjà studio. Dès moko annonçaki oh annonçaki yango déjà na Côte d'Ivoire. Linga sala histoire na Maître Gims, linga sala histoire na ye. Bana mboka. Bana Afrika. Ya solo. Bana Europa. Vraiment vous allez gâter. On a histoire échangée. Maître Gims ça veut mana papa na ye. Tu as joué mana papa na ye. Donc mon a dit Johnny Hallyday. So kama Johnny Hallyday na mwana ye. Lokola papa Juna azana en forme. À la voix d'argent mon patas. Il y a jour. Cette possibilité, moi Mélodie non Fifi. Ah oui, dans la clip il y a Fifi, Fifi présent. Le signature à ma casse. La voix d'argent. Vieux, oui, le ballon. Pardon, vieux. Vieux balobi tozana Nemas. Yo monit et pas Mamado. Maman oya biso Simba masolo koto na Nemas. Mamado pa ya uti na nganda. Mamado to. Na lobi mais awa tozana Château Rouge. Oh nene. Na moni ba Château Rouge ya Nemas na moni ba Dumar. Yango ngana lela ba Dumar. Na moni penza ba moto minganza. Ngana bia bon. Ba makemba oyo ngana biloko ya mboka na sepeli na moni mafuta mbila na bi awa pe ngana kanisaki ba kote ezate zaka kote na biso na sepeli na mama chez Mamado Mamado awa na Nemas c'est vraiment tozana kati ya front bana bandeko na biso na Nemas ba balia ka kitoko neti biso tozolia na Château Rouge kuna là-bas il y a jour Mamado to sepeli ngape na zui na sombi moi ba Dumar nanga Mamado akabelinga baba mboto minganza na ba makaya bo mboka lelo penza mama ko lambela ngai kitoko merci Mamado. Rachel babinga babi pe Rachel bazawa tina ngoka leki na sonde kuna so Rachel we na boutique yawa boutique Rachel mais na oti kuna to vandi kuna yambi soma mondele boutique Rachel très gentil Rachel na sepeli pena Nemas ngana kanisa ki na bi na Nemas na front ponga benga ka Nemas front po biso tango tozo kola à l'époque wana bino bozana bana mike tozo frauder to kota kawa to komi na Nemas to koti siko na Suisse-Irlande to koti siko na Suisse mboko eza mboka moko na ko bosana ka yango te Nemas biso to kota makolo to bimi kote wana vraiment na sepeli na moni pena bato na biso na Nemas na ba boutique ya bien bazoteka biloko ya mboka kitoko surtout leki na ngai wana petite sœur Rachel ngana bia bon Rachel donc na koti na lie pe kitoko na sombe ba biloko ya mboka en tout cas petite sœur félicitations courage vraiment courage vraiment Rachel biso tolingaka boye ba petite sœur ba courageuse vraiment pour tuko tiki biso ka tolia kaka
babiloka bawara banini esala mobulu Mamako Ekila Nadine. Mamako ça va petite sœur Rachel. Courage, félicitations. Nakati Nemase en direct. Mamako ça a polémique mon. tofungoli chaîne ya bamama ya basi oloba pe olobi ni mpona kongo ya basi mpona chaîne ya kongo ya basi ok biso basi donc toanza chaîne na biso bamama fo tofula yango toloba makambo ya kitoko mpo tala kaka voilà et ça bien merci